naza cha mai ebale bambisi babimaka libanda mai te mais beba ke journée bimi mbisi mutu pa kende lolo mutoke belé maza na kati ya mai atokeli wapi konanga ke bana bandeko bazaka piaka bakenda kotela mingi bandeko babonga bonga muke bakenda ndeko teka secret baninga mususu batiki na ndako so ngindo gane procès muto abongi batuna kota zweli la mbongo tina na kimambango na seko na pesa rutiruba kinanga bongo basi muto mbongo batuna kete muto atatanga te zo babolole so ka sangindi batu batanga ba ko comprendre makamyo sa ndoloba poso te ba zo mbongo na ite ona so base ya mbongo tito sala ba tour yo ke na gauche ngana ke na droite o so so bimaki boy mu secrétaire ki na droite mutu tout à la poursuite du pain quotidien nana yaki na nani tu faut yeba donc comportement ya ebandeli il y a un influence à mutu a même merci comportement ebandeli ba yaka nango pe to sanaka etika la bongo ti libale ko kufa ndemi ndemi to basai la biso ba afrika to kokakate afrika lingaka bien soka meseni ka pa bando kata mangala moi c'est non bali bando bepan mama comme ça non mais comme pour moi ça me comme le test quand on va chaque ça la boye langa lokwana ko oyena ngone yona pona amour et ça la boye alona lembi nanga ngolamba te mobali no biki mobali no yeyo aliete banda tongo banda bomelaki ti pokwe koki ezala uti musale simbi to mankima yo uti soki wapi ko kongola bambongo soki koteka soki nini tango ye europerisa moto lo na fatigué na lembi nanga mobali o abotano bana o pendo anora yo ozoba ke olembi na yo po lambela ye alia ozomona ngono po leki na wenze soki wapi nde biloko wana to tolérer jamais liba so komi boy mobali ba moneli yo oyo ebebaka po déjà bomandaki bokomi na quartier komi na bampante omona libala po ezonga na deuxième tour bandiko bondela makasi o likameza affection moi si faut comme matango kwei te mobali nanga kaka otala ba souvenir akala mais sinon moi ça comme kota na makambali ete premier mi-temps zaki bien deuxième mi-temps on a somona faux soki te kufa yo ko bondela moi si te ko pe ko simba na zwa kaka ngana za courage fo libala na so bana makambo par amour ate na bana 4 nga to démissionner. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazwa pe bambo na nga bien ya on a préféré na sala nga vio toyebi kesi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Vous également qui nous suivez sur Alain Dele TV, Bozala et Belé à s'abonner. Infiniment merci Nagnon surtout Bosa et la Bisso. Merci, merci, merci infiniment. Bonjour Bambo Tenabino tout Bolanda Rabisso partout à travers le monde. Merci Naba Auto va soutenir Rabisso en commençant par Yadjani Sitan Tsongan Pouto Bangamituri depuis Suisse-Irlande, un homme crédible, réglo. Voilà ya Baleki. Merci Nabande Cognon surtout au Rabisso donc merci na GL Lukombo de Genève donc merci encore une fois de plus à Claudine Bossaou, Bosa Belé au Bota Larabiso. Merci, merci, merci infiniment. Alors, merci à Mandekoutou au Bazo Kanissa pour Bazo présenter Basoué Nabango. En tout cas, merci. Naibiteni Naoki Ope Sabino. Alors, comme d'habitude, toujours rendez-vous Nabiso Nebo Messana Pe Kolanda. Toye li susukokuta nana passer John Toli a pété. O Amesana Kolaki Sabino o Amesana ko partager nabino comme j'ai toujours dit à la façon nae moko ko communiquer. Alors cette façon à communiquer eza auto se pela na mingi petolinga rapé et sunga batu ebele parce que plusieurs sont édifiés à travers maté nae. Plusieurs sont édifiés par rapport à un problème à kutana bango à partir de maté au bazoka. Alors et aussi motivation ezota mingi et côté pas bande ko temps bazo yokai. Pasteur John, bonjour. Bonjour Ndekondele, vraiment merci Alain Mapambola, vraiment merci. Merci beaucoup, Santende.
kuna kande basimbaka te ezaka mpenza base nzambe binenga bombaka baoyo ye kande baka chaque fois zanga na nyonso metikala ta na santé ya kobundela yo ti okonuna vraiment merci. Ok, merci Pasteur John. Alors tozonga moi muke parce que toyebi moi actualité mikolo yo et tu kozala par rapport à disparition et à moi si à ndeko na biso Matou Samuel ba tu ko fait la moi si nae. Alors nakoyoka makamyo sozoleka tout autour ya pas Matou Samuel o ki kolobanine parce que quand même au tala rappel réseaux sociaux landela mamndenge ezali tozomona lelo liwa o vraiment esekoué makasi bato balobi moi mingi ba traiter na ndenge nyonso to ba ko traiter kasi yo tango yokaki sango oyo Pasteur John sala ki ndenge nini pe nini oki koloba na likam oyo tenga eloko liboso na bake ko kamwa na ko kamwa te liwa to bo yango ndeni biso tu to abaleki nzela mais le bandeka kake pourquoi na ye kaka nde komeli so ina ndengo na nde to koloba pona nini mais ko kufa normal ko kufa na pesa ngo fotité on a zoma no vrai donc ça le quand que pourquoi kaka yende akufeli une fois deux fois ce qui deux ou troisième fois c'est troisième fois en tout cas wana nde na éviter bon mukileza na ndenge nango omoni mukili tokoloba ce que ça vrai ce que ça faux si ko tokoy bandenge ni yende kolo makamunyoso moi si ezalaka ya ye biso tozalaka bayoki mais likambo koleli ye tout comme na likambo liwande tomoni ayebi minoki bongo likambo se kolela nga ya liwote mais likambo susu et les capes passent na bimisa mais misu neti matanga mais mutaleli sangate na te so comprendre si ko na betela ngona ne kufelanga na reparaka na ndenge na nga na te so comprendre façon d'expliquer donc ne pesana ndeko na nga ndeko ndele wape na problème moko oye komela ope e becho libaku o expliquer pas te belete mais pas si nango pe suyo ozengi muto betela ye nyoso saka makam likambo ezate ya kilo na ces alaka te tout ça makam na te so comprendre et ça ndé pourquoi c'est répété une deux trois fois oui quand on va chaque fois to pesa job fotia mais makam ezaki ensemble maintenant simba ya so ngina on comprendre le bawana yamoko ba tentation lelo nga na boya kango ya kaleleki ya lelo n'était sans comprendre non yebisa ba tentation ya kalezaki maman na méchant le tentation ça tiens enga tenter rien yo tentamé ya job ya oya be bomengo po aussi que tous les bana na bino tous les bana po pe ko basango mais job adayate est-ce que motema kale ba ça ko différent mitema lelo yango pende likam mais yango mais est-ce que na yeba ke bato akala bazana mo ndina sa makasi ko leka lelo comment no abeta 900 ans mais biso to ko kolisa ta 100 ans basema na mo makamoko bo magetu bakutana bo mengo mingi te akala mais bazana mo avantage ba kumelaka mais en parlant ya mamba motema ya kala na lelo yango na linga besena elo mo yelinga na mutu Pasteur John batu o ya kala ndo zolo ba wana c'est-à-dire que mutu aliki na ba épreuve ya ndenge na ndenge est-ce que motema ya kala na lelo za na différence c'est ça ka motema yango na loba motema kana ezaka motema moko mais et comme un peu différent pour batu akala d'abord ba kokisa ba 900 ans ba 1200 ans ba bito saka même nature mais rien et loko basa on a li bene loko basa na linzanza dire ça différent ba simbiango te li bende ko gâter likoli ko pas comme atina siaka uka fiolia ba des années mais linzanza rien et ça va 4 ans moi déjà 4 ans mbula moko mokeka panze mbanzana ce qui fait tout ça un peu différent mais tout ça ba tout ça na forme moko ba to kala bazaki avantage ya kozana banzoto makasi ko umela mais bakutaka privilège to kuti le loté lelo mukile komi accélérer na makambutu muto akala pas tambola monde entier na ba cheval na ngasa combien des années n'était sans comprendre makamsu foko yeba mais lelo za na mama na zebisa yo lelo communication akala zaki mambunda kingingo e komi kuna ba transmettre ba côté zaki désert ba basakate mbunde ko katsa ndende comme ba voisin ba zaka na mission retard n'était sans comprendre mais le téléphone ka sezika matiki te ko ta monde entier ngana benga mtu moko ben États-Unis mais to so bébé na ekuta sa na mbeto alamki na pongi na kina kela bébé na tuni wana mwana bébé ta sana berceau mais tala kilomètre ya ko banda awa ti États-Unis na makela bébé yokani technologie comme avancer na niveau moko penza na ebité donc yo mo fandi awa vous en a besoin sur na coach juste obengi pe mbala mo pambo solo li so ga coach juste no ndeni ko tala mo tampom ngebe tenga na sa ndeni donc so mo peleke no te papa tala boy na bono pe normal ndeko mukile za ndenge nango nzambe acha chaque batu na série na bango au moins tu peux par exemple Real Kombo Moko Real ba Di Stefano o ba so ba Ligue des Champions kala na ba Real ba Cristiano ba Zubani les appels différents
mais komboka moko Real. Merci. Mukinde ezokene ti yomande ko lobinanga. Et swinga. Mais na ba façon différent. Comme c'est ko kamwisa. Pourquoi kakaye? Oui, naza champion ko pese faute mais na ko kama pourquoi makameso ko milaka kakaye. N'était ça comprendre. Si on a pese faute na pese shop faute ya pam. Donc pese no faute. Na pese faute. Mais omi tourna mais na tunika pourquoi li kamango comme il kakaye se répéter 3 fois. Ou bien yemo ko pe ami soso là. Tantôt ça innocent. Mais aka mata ki te batu ba mbele kama kambebele. Omoni ou bien atika ko bala to bala 4e. So ça na jabo jeunesse. Tika ba moi si. Est-ce que tu vas on mal le sous parce que bah tu vas condima comme déjà mon fait la paix comme ceux qui va condima est-ce que moi si sur que na kufa la basi 9 na mbongo na na lito ya roboyanga wana kwa interrogation ne ma comme si faut yeba a retourner na futin ouais pas toqué c'est menanga kabelo ma oh shawarma ma et au fin de awa et ne boye abetanga na poche pas moi 50 zoden a royambanga te kwa bina match faut yambanga. Est-ce que tu n'as pas si baleka liboso? Non, baka wana zaki bangonga tourna nanga. Pour moni mbonga ba Franklin anangabi prêtre ye mukile kendera ka. Mais pasteur John, est-ce que liwa musupe koza la paix pour na ko interpeller mutupe quand même peut-être a bon alliance na nzambe to. Olobi bien, liwa musu so ko interpeller mutu liwa musupe et selemeli mutupe te ya bisonyos. OK. N'était ça comprendre. Il faut tout na pe comment likambe comme lié. Or nzambe pas benga ba ba faso ebele. Ngano bango chaque fois. Batu misusu nzamba benga bana ba façon mona chelo piaka okama piaka nzamba ko benga na ndenge ya maladi zotu mais ça problème nini aibi ninga zo bengela o nzamba ko benga pe na système okufila ka bandeko tu ko pare nzamba benga batu ba façon ebele ndeko nanga appela nzamba to za na poto soka bengi yo oko souffrir ka lokaba te ba saka na RDC appel est différent et ça na banzela moko épreuve ndeza na bandenge différent mais sur ce motema passe moko. Autre moins n'ango be preuve ne pas nzambe za formation au longolo kibo civil à côté de l'esprit militaire. Non ba chaque fois comment soda so ka zana ke soda musa soda tamba ke na recrutement azara péré. Mais ça que musa soda zinga ko ma signature. Soda mo na zamba so kenga na arme so banga pété. Comment muto te ba zaki ba goy bibanga banga. Maintenant que musa soda comme esprit alors tela ngo wapi façon de ba kembi seli ndenge nzamba Alexander basali na ye. So ko te mettre na mission de service tindaka au engagement ko tindoté. Yomoni mingi baba tona mana batela ndabo ngai na ndima bango po na balobika bazamena vrai batayama te beret rouge ozama guerre ko mama muke faux formation vrai beret rouge ata mwana kata kingo biso ndo bangi akati akemba ayiko la kibongo mission ata soso fa longba mutu ah bon ndengo mission ya commando parce que comment benga mina nzamba te ko tona mission goy na makambo ebele musala nzamba boye épreuve faux mosali donc musala nzamba pe famille tika rapé ale yo mtoko bima kuna te nzambe na ko bimisa yo so koti makambo etali nzambe te ozindi libela tombe ba lekana épreuve ba kota kimbulunga ba tikala nazo ba no fe bo bien ko bata désert bo la kama bo kota me na zelo. Alors ça c'est grave et le souhait ali quand même nzambe asunga ndeko na biso abondissé motema ndenge baloba toujours na lingala déjà ça bondissa matango mi 3e ça comme une explique vous dire donc il écoutera première fois comme 2e 3e yemo ko comprendre que té isa makambo yaka o ba koloba tika balobela yo ce que ça bongo te pesa nzambe lokumu yo remercier nzambe taye kaka makambo changer so ko pegisi o bala ta mususu ye so pa lingi continuer base mais mususu peut interpeller biso ba otoyo ki di solo wana to tema na banzela poto so maeli famille li comme ça ko komelanga mais ça li kendo so solution nango li comme ça ko komela yo pété yanga makambo ze beli wana ça makambo kemke on makambo to bakaka système to sana monda yaya nzela mulai mbanga makasité c'est l'esprit athlétisme bandera les ça va si mabaninga mais l'esprit pembeni ba olemba zo relève humain champion de mukileza et bele to so mona yaya nanga mukilo so mona eza pete pesa petaka nani robeta to la coxan nyo na facilité pour mona kimukileza yemoko ba roi ba kuta bo mengo mais ça makamuse comme ça bango méchant pe mabale kufara bango ba kenda na souci siliki ko le kamobola nante so comprendre nga nano mona te muta mbongo to so kamwa e mais likambeleke pasa ki ko mi jembi katiki mbongo oyo ke lisolo te biso to lula mbongo to so kimia mais azaka na mbongo likamninge sali e pasi wa tiki mbongo akiko mi jembi akimi nini nde yango base
Mais il peut aller à qui me challenge petka. Attention na mbongo challenge. Pourquoi qui me yamoko ngana ba base challenge ya vika nginda. So ngindo gagner procès. Muto abongi batuna na kota zweli. La mbongo tina na ki mambango na so na pesa ruturu ba kinanga bon. Base muto mbongo batuna kete muto atatanga te zo babolole. So ka sangindi batu batanga ba comprendre makamyo sandoloba. Pour ce que ba mbongo na été. On a so base ya mbongo. Tito sala ba tour yo ke na gauche ngana ke na droite. Oh so so bimaki boy musa tali ki na droite. Mutu tout à la poursuite du pain quotidien. Nana yaki na nani. Donc kota kaka. On nzinzale kaki yo tika ake cop na ye. Ola ka so sala kaki boy. O mko kuna koti boy. Mutu tout. Mutu na mtana nzela na ye mais objectif vraiment que résultat positif. Biso kanchaka biso batu ndo to lukaka. Te na banyama. Yona ba chaque fois mutu azolela na vie akomi na courage ko bima kangi maboko elekela kanga. Na zacha mai ebale bambisi babimaka libanda mai te mais beba ke journée bimi mbisi mutu pa kende lolo mutoke belé mazana kacha mai atokeli wake ana pema na tamboli turo mbisi na te so comprendre yo sko sana mukili nzamba peso pouvoir na ye bilela lela ole kawa ngai te on ba chaque fois ndeko nanga ke bana bandeko bazaka piaka bakenda kotela mingi bandeko babonga bonga muke bakenda ndeko teka secret baninga mususu batiki na ndako. Oh. Alors bima sibina ketala yaya akene otambola ki obetele tout. Yo ka likambu. Alors parce que na ketala yaya yo pe bise pesela nga bango mbote. Metanga ko makuna. Ça que sur la station na moto. A changer message. Ndeni bino bien. Ah yaya tina ya yandela lingaki te. Ozan les problèmes na yandele. Ah après ça ngai. Ako tsa ba dossier ko mata transport. Na fufu na ba sama rotili kolo. Nante so comprendre. Oye pe kuna ngali basa kama be surtout yonde mwana mama na ngame bango akoti dossier nae. Donc on pense à famille. Pona roti na transport. Et bimba. Na te peso périmètre ngami keba na batu wana. Yo mwana keba donc ba visite. Keba na batu ba visite. En plus pe na zongi la chaque fois na bato ba bonga. Atoke tale na esprit ya bien que yaya matikela mwana noko mabele. Et ça dit deux ça tout le monde na gâteau na beta tout qui posa na hein yo so beti turo ke ko mona ka ba mona ko so ko tarpang ata ba ko so aye na mutanga lo kosa to sambwa biso ba oyo mais obi ke pasteur John ndeko mo singa mais ndele bino pe pasteur John aolo bakuna lo bité o mutu so na ba problème na yo fanda bombango kaka esukelo lokola soki tome jirini bakuba esukela bango. Mais pourquoi c'est Moutouza un problème et déranger? Le problème c'est que le lobby pas Moutou. Au défaut, au permettre de se défouler. Na reçu le couteau, mi sambouissa, au continue, on va finir un jour. Coco, ça va document pas sinon pas battre les catés, au mi fingi ça. Na ko ça oté, tel challenge vinde a je commune ngolo ko ku fa tenzamba yebio. Mukili zande bagarre ko place li pesa au courage. Ki otambla na badona se pesa rabat. Pour Moutou to betre masola tel TikTok azo se kasana ma mikumba ne pas bomba. Yo non pesa nani. On ne peut pas charge de ma caboche tout ba charge. N'était ce comprendre. Donc Moutozo même la sola, il y a pas de problème na yé. Et c'est le là, ngana na moni ozotanga 20 000 fois 20 000 na koti de celui qui nga 2 000 nga pona piak. Or yo tangi 20 000 pour Lucas c'est ko 30 000 que no futa nyongo moko boy. Tango lo bozana ngote na fongo fo mutakabakate. Or ozana 20 000. Nous sommes pas moneka 20 000 wana. Ya mona biso ko ozana 20 000 ngana piak na 5 000 francs. Sorobi e ko na ngote. Akabakate nzokande na 20 000 on zone ko c'est comme à 10 000 c'est comme à 30 000 au futa nyongo. Tandem qui les escaliers. Nous sommes dans charge dans un problème. Nous avons un problème na yi. Muto azobela jamais na mulonga prière senga ba pese mapamboli. Parce que senga prière ko bika, ko senga makamambongo soka komi bien en santé. Pour comprendre. Et puis malade asika, olinga ki seleka 300 fraté. Ato solenga. Soma no fashion na 300, o senga 200 na ko baksango lipa. Mais so malade yindi, on ko pesa ta 2000. Et ça va combien? Dina ka ba sombango, ko bango ko na poso sala. Schéma vie. De kenge fait l'homme. Na oye misayo. Yon ba chaque fois keba na contrôle technique ya nzoto. Ba malo mi to mona ba tika ko fait na prix à moins cher ko sa bikota ko tate. Na c'est 500 na 800 ko bima na malade à $500 ko kota cercle avant. Biliala. Na za champion ngo bana bela ba minga bien keba. Moins cher ngebo misanga. Moins cher ngebo misanga. Pour ma deux maman na so pesi 500 ki bakuli. Etondi. Tu besoin sopa na pena pembeni ti. Ti ngoma.
Oh nini boy, yako beba ya solo, mena gutaka ya solo. Mena ko tala boru wana na landango tro. Eko tika bampani. Ola beli mumu ko toneti mwanga mami sopezo toboka oni. Tana kende do trabi nga olia ka mingi nini. Na bombele malewa. Na bina mela mingi bale. Banya bia mi chopo sana manka. Na ko betaka ke mama moi chérie yanga bomisanga. Na lapa. Nete so comprendre. Même ko bilo ole fota la tala. Ndeko bilo ole foko tala tala. Mais ko sala ni so ke kucho na fola. Tala 1000 francs. Okeno ko telo na somba lipa macha mateka. Era na ko succès pa na bino. Mais na ba sese no ko na perte. Monte na hotelinga. Na sali na to ba on a Paris foot na beti 22. Fana beta 23. Nete so comprendre. DG. GDG pas ça. Mais toi aborder sujet mon de moi tu sangabi. Oh, mais pasteur John Aotoloba awa azo motiver biso basi to kozala makasi na libala et tout consorto sepeli. Mais pasteur John pourquoi il y a ligne côté à biso peut-être tout ça la ndenge nini pour te bénéficier na kati ya libala. Au fana na mobali bosali 15 ans, 10 ans, 20 ans. Natamo au minute autant moni mobali asondeli aki kozwa jeune fille moko boye yo au perdre. Et là on est ça qui comme na bango bongo. Nanyo aza aveugle ayebite ke mobali nanga ye pe comme melenga ibonga no côté moi pas bato. Tant balinga na basaka rassemblement ko tuna réunion te mama to linga na solo to lokuta. Ce que inde comme na 4 ba maka bando ti bato ba témoin. Na to sona lobani. Mabala mi secrétaire bakanga na mapangu te est-ce que zo mi ndondo te bakabwana? Et alors makamzu foko yeba. Yo ti bangungu nde basaka ba bota ko fele. Basa na ba difficulté baso na rappel. Lo na olana ndaku ta ke ko ta pa bantinda beti ko ko ti alali. Na tonga pa bima zongi libala na e. Basa repara kaka. Bana banoko bangungi batatema se bangungi ba repara. Bongo biso batu batatema se nazo pesa ma compromettre frère. Mabala mingi ezo na partir ya bo mesen si libala, bo boseni hiérarchie. Donc ça frère congolais, ba biso c'est sa carte électeur au boy. Pour que toto kene ba kango te ofan se lingala très bien. Maintenant comme na komisa na kopano la sa carte ni. Ta pesa zanga musala. Olo c'est ya mapato. Na zo biso ndebe rare. Ki congolais ça c'est na valeur. Mais la boulot ko sanga boulot. Moi je me bawana. Ma bala mingi osanga biso pe expérience ko umela. Moi ça umena libala. A mesena mobile. Makambe changer. Or mobile po bomba etili wala ko batokala. On ba mabala ba Abraham. Moi si loko la Sarah so benga Abraham. Seigneur. Est-ce que moi si nako sango lelo? Isala ratin? Na ki ça TV so bebisa. Mami so bebisa. Facebook e pai. Novelas, baso sandenge bise bandaka. Na ndenge libale kufaka. Yozotala théâtre batindira masa nda unenga zo pengwa tika mbaye na porte bar yo kutana bazo ba technique de guerre tout ba camarade de mitam mabe pe ba sana posa mabale ka bana bazo pesa ba concert beba libana na hotel mabia ndé passe ba koti berer biyoka yo ke bebi saka kaka na zo pesa vérité kala kutu ngando kanta baso babala ba ona mboka so beba saka fidèle basi ya lelo ta uti mboka so ka ya tali kaka TV ba bebi yana baki mwasi ya turo so ke na ke bana na mboka na ko bebi c'est tous les chaînes otika ka RTN ici. Film RTN ça ba bonjour na ba français makasi. Ils en a bitumbaté ça en a visité. Ben mission na ben mission a Jamaeli. Nete so comprendre. Ben mission ba elo. Ben mission. Kaka boye ba kaka lamba bo. Po ba TV bele so bebi sabasi. Na so ba no makamba solo. Libala et ça combo mo mais ça ba façon différent. Mobile bo bandaki bien. Bana bo botine bana mo ni ba préfet ba mobile mo ndenga saka piaka bandi ko meka meka. So ka ke musala a piaka lelo lobby bando tuna ba camarade. Mama kana ndo coach fais ça la kosa kayo kalon tan ndo sa musa ndo mbongo bien na kosa kayo ki sese komi panti na zo kende zo simba te charge komi kilo misalo komi kolela lela kolemba lemba na zo betro ba ferté ndenge so komana ka to fantirier tango na zo na makambe zo simba te na expliquer bandi ko tomboka po nini ba masa na pembe tango botika la bazo coach ba fo idéologie zo meka ngo pananga or kala to yaka boyete depese mabale bele kufi batu bokota satana makambo ezanga tina na zo ba no frère camarade opesi bango matoi. Oh nga yo monde ko bo tant to mona bino bokota kawa ozaka respect na mobali trop rolamba biloko so kitela akobengo bo mbango ye biso mbele so to saka bango bongo tin yango monyo pena moneli yo na koyoka yoka wana bite trop na ko bude o tant bango ko bude 1 2 pas yo bando bude to saka bo était 6 ans o makamni kocha nzo ndé quartier bo kocha kutana ba faux camarade moi si nzo ndazo mitié ça prête à tout ça libala manka or ko bota moi si mobile c'est un avantage mais t'as un désavantage ko bota moi si amorti ça va par rapport à mobile voilà faut tiens na mutu. Mais pas technique quand même pour conserver ma balle. Pour conserver ma balle numéro 1 moi si respecter ka mobile. Quelque chose que mobile na conditioning. Ndenge bolinga na tika na hiérarchie. To sa mobile soumission le cas. Ko sala ka te mobile comme ba mankima ya piaka, o banda ko ba respect mo ko solama.
boyeba makambo olobaka te soki ekomi normal ebebi aloba ndo otanga na bomba ye malamu ekutu na ndo teka na ndeko liesa ye oui maloba ndo opesa mobali ese ntango bolinganaka réponse aso obandaka nani ngai tyo na kati ya ndako rien faut ça l'attention makambo tu faut oyeba donc comportement ya ebandeli yango nde influence a mutu amema merci comportement ebandeli bayaka nango mpe totosanaka etikalaka bongo ti libala ekokufa nde mindemi tu basalelaka biso baafrikain tokokaka te africain alingaka bien soki ameseni ka pa abandi okata mangala mwasi na mobali babandi obepana mwa makambo so nomeka mokomba mpo mwasi ameka mobali koya teste kandi na bai chaque fois sala boye elanga eloko wana ko oye nango mpo na mour ete sala boye alio nalembi nanga nakolamba te mobali noyebiki mobali na oyo eyo alie te banda ntongo banda bomelaki ti poko ekoki ezala uti mosala esimbi te to mankima yo uti soki wapi kokongola bambongo soki koteka soki nini ntango ye oropelisa moto lo na afatige nalembi nanga mobali oyo abotano bana oyo pende anora yo ozobake olembi na yo mpo olambela ye alia ozomona ngono mpo oliaki na wenze soki wapi nde biloko wana totolere jamais libala soki ekomi boye mobali bamoneli yo naso biso baerreur ono bayebaka ngo te mpo ntango kandi esilaka babosana makambo akala or soki osali mutu mabe akobosana likambo osalaki ye te mpo yo moko oyebaka malamu na yo mabe osalaki bato oyebi te mtoko batika lokwa filme bafilima yo etika lokwa foto nde basi ebele bazangi mabala na berera boye naso bano makambo par amour libala ezaka mpo na kitoko te nde basi nyonso ya kitoko basila na balabala comportement nano ezwaka role afali kitoko no esala parceke biso tokutana na basi ya kitoko me comportement mabe na basi oyo bakendaka mabala mpo bahonore malingi mobala atia aliasi na loboko te soki totwali bien lelo tomona biso na kati ya baavenue na kati ya baquartier na kati ya bacommune oretrouve mpena basi ya kitoko makasi mais soki obeti 5 ans après ozongi baza kaka 6 ans après baza kaka bango balingi lixir balingi bakutana mibali moko nde batelaka na tv bakokaka na basango or mabala mingi bango bamona ekomi na top nzela balekela mpo bakoma na place oyo bango balulaka bazala te euta mboka ebanda na bakongo ebimi bandundu baye koya na kisasa lere position ebandi ntango bandi obengameka bafungwami boluli bango bakino banginda ya nzoko baye koya bomengo na bango euti depuis mboka or yo so batiaki lutu bokende mboka olingi koboya bango bautaki baye esimbi bapetrise parceke yo monika ntango engenge kimi obude basi oyo batourne baquartier alingi amba moko androïque ya $500 mais soki si mobali asala na esika $200 alaxe salaire tala basutanga akolinga ye rien or mobala bongo nano bolinga ye bobanda bokende 4 mois 6 mois ina ne 2 à 4 ans après nano bofunga bofertile bobongi baluli mpe bino nde place mingi bafille baquartier batikala alinga lekana na ntongo tia shawarma asa miliki aoviva vie ya rêve na paye badifficulté nate soso comprendre nde moni bakakango nazo bano bavérité o place bachesinga nao bano makambo ya solo oremarke bango so baki moninga bali balinga kochola mais saka bango zuwa na motema garçon nga bali fille wana amonaki te mama na nga fille yo chance yo oza na ebela kitoko na yo me makambo no eleki kaka ozongi na libala jamais na miso bato kose présentaka mwasi kitoko mais na comportement mabe esoki akalme moko batien mais soki bomati bakongo bokokoma te kaka na madimba fongola kapo milinga très bien oyo ekwesaka moteur tozalaka na yo soki carter soki nini na boite tozalaka na yo ozomona kami soki namedendika ban ekwesi carter ekwe mpe na libulu te prince ezalaki plat soki ekwa ndenge nini technique ya kisasa nde makambo toloba mabala ebele ndeko na biso frère mabala mingi tozolula baleka na bachallenge mwasi mpa umela na libala folika na souvenir ya motema mobali otikala symbole po comme ça mobali atake wapi soki oyo telemi mobali amoni oyo azolenga wana bato nyonso mobali mwasi ya mama boye tala jo obengi ye mama mpo bomoni ngai na bisengo challenge na leka ya pasi bino bokokoka te me mwasi oyo aleka nde basi mingi bazangi titre wana mpo bahonore bango lelo yango mobali azwi mbongo soki abali ayebaka te mwasi alingi na bolingo ya solo to alandi mbongo mpo ekomi kebakeba bolingo foleka na test sa test jamais joueur fa batyo na match ya monene orenye kama isa biso na kati entraînement oleki na entraînement te kama bacha na stade 90 minutes na mbango ya terre pema aussi ça ndenge nini remplacer pe basili tant de topoeli colère mabala mingi na te so comprendre schéma yo moninga kitoko pesa libala te comportement za nango moi si soumission surtout basi batana ba famille mbongo ngana kola boye tenga no difficulté bango samse mbene ba réunion famille na bango mibala mona bango baseka kalo kaba tokwe na vélo bayeba ke tozo samba na famille mwasi mwasi akomanda ke lokwa chauffeur na fola yena libanda ko kamusa bino
On dit libala malonga qui était na kati ndako. Je peux pas faire je suis occupé. Mobile moko na maya fufu na moto kimbi. Mais ça bimi na tongo. Bolamuki on est bien payé ta patron. Mobala ma koko patron. Nzokande molambi fufu. Ya bala mwana ya kinwa. Mobali soba. Bisote koko di koko ngana za lion balesa kana sote. Ngana za lion atana lion mpuku me profiki na kimaki mbangu. Libala mitine pa na ngata. Ngavo mena lata sapato a goudir. Obo ko seka mesa numéro nanga mwana kama kolopasi ezate. Kenala ta dembo zo lui le numéro nanga te zaka kaka makolopasi. Nakobela. E bele baba libongo na zepsa yo. Ndeko nanga bala moi ça c'est pesi motema na yo. N'était ça comprendre. Zala laisse. Quand on a famille na loenge te pa na mbongo na ke fofile. Soko landi mbongo za kwa zola nzala. E boka mikata bodote. Mettons bandolo bando tendre timbre ba defo na. Ça qui m'a foutu bébé. Mais le ne peut pas savoir que modernisation, monde déjà évolué. Il y a un peu de soukoni kabilambate, balingi quand même massan, il faut pas soukola, ma machine. Na lobi boy. Libala wana eza na catégorie na catégorie. Libala eza kombo moko eza na catégorie. Ba catégorie oyo bango ba lukaka. Misu bakuta ngo bongo po ezala déjà bongo ba bomanzo to na bakoko na bango na ba papa bakuti bomengo. Ba misu super bino mo fo beza na technique de guerre ko banda depuis na 7 likolo. Na ko sofre. Ngana se plera na commerçant ba bandi mo mbongo na $20 tiako koma na ba $10,000. Vrai commerçant. Que commerçant bo pese $10,000 a comme si bino na marchandise le ki 3 mois akoya. Ya libabete za copie na été. Mabala mingi koti na ba alliance oke ba mariage pilon lito kumisi 2 à 3 ans et te bra pinati belisi. Na so ba no free. Na ko se pena sali kutu mariage te me balingana moi si bien. Bozo se ka ba me ba mo ba na fete ke to lingana. Alliance le bango mitema. Un jour ndamba ko sala ba ko nora mepe. Tolonga na fiance sangatina. Kolamba ka su so te pa bank sa ba fasi na solo me ko kabino na ndako po bolia bien. Longa na ba pertinity. Bolambi so sala kumba fasi ba banga bien na solo me na mabumu nzoka botondite. Tande bolai na manka. Erreur. De ce aux mbongo muke, ils ala pe na technique. Ya ko sali la mbongo wana de façon que bolia botonda ko lukano lixte. Mama soko bali moi si basi mingi pe mbale bele baso bela lo mutu passe bango tout bona mituka. Babala basi oyo ne bandeli singa na kingo. Ora timbela ke nenga na moso to ko kende boyete bendisa libalo zo kende te. Moi si musadi ngaka so mobana za na mbongo nde bolinga affection yi. Dès le début. Tant so cheli toy. Di potara di bosana ba mbongo po pambu. Akota na ndebo kango bende bien. Mais so moni $10, 10 ba 5 a meseni. Libale bando ou na affection bando bota. Mukomso ye pia comme na affection ko yambe comme likolo keba. Libale na finir te. Demi bale be bazangi kenge. Mobile aussi la carrière fort. Il est comme déjà prolongation. Ba remplacer ba Sili ne pas ce que nous là. Na Suki et Luka Kiango. Dès le début mon a quitté indice. Lobi moni mobile sali AVC. Ba CB mi ba le belo so mona. Ye mo kata kupa ko sombate. Mazo zombo. Couper na emo. Madame. Couper na emo quoi. Couper na emo ko kate. Na so ba no frère. Montre na kufi. Pas que capable de partir bon ça m'a puis à 1000 puis la pembe 500 kokaté pas madame so ina mbona ndio madame akangelo kwa olome fuyé laissez une place sur la mer et repasse mais ça peut m'habiter pas ça les logo mona qui ndeko mabe mobile mo au respect à moi sinon so zimbongo yo tikelier libaleza ngana obiso frère libaleza partenariat bo sali frontière na kati bo respecter ne ba corps. On a fait biso frère po bo umela. Ndeko, libale beto tamba na barabara na miso somone mobali. Pomba bagara ko beta biso nyoso na makofi. Menaka ta libala. Goy. Mama na goy. Mobile ba 13 kae. Mbila poko na butuku ta kosa ko treza mutu. Ernyo zoya. Mama na kaneki beyaka. Pono sali boy. Azolenga. Wakanga na kisi te babanda dès le début. De masala mkokali mbonge kozanga 6 mois. Ibala okende mitan loka na match fait pema. Nazo ba no frère. Pour ma bala mingi so mono. Ndeko fo bana mwasi déjà tant bolinga na mwasi. Bande bise déjà mama na zuaka pona encourager. Et ko kipe ko zanga. Tendance aibaka. C'est pour ça Pierre oketa la ifa yamba ko fait affection. Et ndenge ni ko yere mo posongo kene zeka na de felata 2000 fois par maman. Mobali mwasi mala. Moi ce que zo ba attaque perte ko yate. Te tika kana ozonga na ngata makulma. Ko te ko sa bongo te. Moi ça lingyo ye wana. Mais moi, ce que je suis Pierre, quand il y a poche, le côté, ma beaucoup sachet, ça, a-t-il un gars qui a
maman ba itoko na buto avant ka fonda 17 ans ko tanga na ngai to na cours mathématique le beza intero elaxi ki awa ba ya mboza te so monika posha ko vimba akomochoma nzaka na sima kwa Lyon wanso kibwe muke mkasi ambalo kwa mtachebi na match on est venu naga copain na habitant nyonga ngo mesha ba ya kabelo za combien tala wala zo résoudre c'est quoi problème non mais on a été on a été apetana les langues fort aller là où aller la poche fort aller là ndembongo na yo na je biso frère libala boy na kache ko bela te ko sa soupe likoli ko mai na se na so bano makambo par amour nde mingi basinga bakota bandima risque or makambo za danger nde onanga ba mekela libala ko mungu na biloko te et ko kite keba salama et puis premier tour les arabes bien à restaurant bata deuxième tour ba tiela bango mai po boleke bele faut ba saka mai ko ngali bala deuxième tour te ko mela mai ya deuxième tour za sko nini oyo bebaka po déjà bomandaki bokomi na quatrième comme na bampante au moins na libala position na deuxième tour bandiko bondela makasi oli comme ça affection moi si faut comme matango kwei te mobali nanga kaka autant la souvenir kala mais sinon moi ça comme contre na makambali ete premier mi-temps zaki bien deuxième mi-temps on a somona faux ce qui te kufa yosko comme bondela moi si te kopé ko simba na zwa kaka ngana za courageux fo libala na so bana makambo par amour ate na bana 4 nga to démissionner na nyoka ma nini nyango ngana bo manzoto na affection kama biso mbale yango ni ondima otama baba no sekayo ketala sayangana nani bandumba basili ba sayangana nani na bala ka to kokita libale kate na mita na so na matcha ba poto mike nini matcha ba poto mike ne non na ko mena bandumba na ngai na juma mbongo ndumba juma mbongo matcha poto mike matcha 90 minutes ba boyinga na premier mita libale kufi uolema na sayini na za mutu fona respirer banyama kutu bazo affection bolingo baleka côté batu baleka babi question to côté batu ko nyata biso to kufi tala mi secrétaire basi na mbaso pour se kangi bato baleka côté mbali pourquoi ndi magali akufa côté batu pour affection e kangi n'était so compagne donc mi secrétaire l'équipe binote azolanda bolingo na on me laisser payer maintenant tike peut-être que to kufa to kufa ouais ça to mi boma le non mon amation bati ba mi kangi na ndako le to mi boma Titanic mi c'était pas ça ka Titanic na bon. En tout cas, Nazo comprendre. Merci beaucoup, Pasteur John. Je crois que tu dois avancer et puis on va bientôt chiter par rapport à Nyon Soto. Les lots quand même, parce que tu as abordé en ce qui concerne les femmes en général. Parce que Bassi, comme peu moi qu'on se plaint vraiment trop, tu es Pasteur John, Aolo Bakaka, Azo condamné Bisokaka, Mibal, puis par exemple, Bizaleli Mabe et tout consort. C'est vrai que tu as abordé, puis côté, il y a Mibali. Mais le lot Bassi Moussous va me poser question, Pasteur John. Afin de Nakatianda Walibala, pendant 15 ans, na 15 ans on a tikala ta komona bomengo libala te. C'est-à-dire pas seulement mobali ya na mbongo te po baza na ngote mais mobali ya koma soka zuka mbongo basi andumba soka mbongo bambanda par-ci par-là ceux qui ont mbongo ezate akomozonga avant bolingo eza bien. Est-ce que moto bon a continué à persévérer 15 ans 20 ans wana ya on a zolo bawa tout est bandara dès le début mon frère départ sur ça m'a bien arrivé ça ka compliqué. Nzeto etengami na bomwana babongisa soki esimbi te foka bakata tolo makambo noir sur blanc ezali ke makokende gauche droite te libalo monique ne bandeli timo repsenga pasa mobalo depuis bandeli vraiment na monaki ezali clair te ba para ba forcer nga yo na zomona makambo ngabi moko ndimaki ndimango eloko ne bandeli moni clair te kuma avec le coup ta mona raté soki mungongo amuto asala ke mabe ka mungongo ngo asaka to pemta pembeni memanga longolanga kote po ki mungongo mutasala ka ifo bongo yo sana ba avantage ya koyoka na komona comment vous osela te batu miso so mon balela kana po bakuti mibai na ba risque balingai mibai ne bande bazaka na mbongo shite ko beta mobali pe ko makasi nde ko ba retour na baso bazaka teti basi mtu bazaka lisuma famille balakela e mabe oke utra mobali mo pasa ki ne be mitanka kutena mobali pa baby pona yo no bango chaque fois nde ko nanga mibala mitema be bazape et puis mobali comment na niveau ko zana mwasi botine bana ozo kambongo ne pas bandumba est-ce que ba langage moi si moko te za ikala bande ko loba na e côté le ba pota e batama pour comment ndima kia bota no si mabeba ou bien kuchona ba critères ya sengote po mbasi pe mwasi musomone kitoko mais critères mabe hein suki na mwasi banda chaka belo kupusa na pembeni solo mabe et je carole hein mwasi musu propriété zate makam mabe na so bano vérité au moins ka so za propre so linga bima ke ne soki wa mais ozala bo mona penza mbala zo sentir que ndako ko mesinga na ki on ba chaque fois ça za mona mwasi même au sana mobali ça kana comportement ba fi andumba mwasi andumba tika ka temps libre te abi ke tem atteto bima ke no lukali poka déjà moi rouge lèvre
on pas ça pambo. Non, on m'a dit que tu à côté. Non. Déjà précis. Moi, c'est un dommage, ça va hors jeu. Même si tu as placé la porte. Si on peut se mbote, tu as dit là. On a dit oh chérie, hein. Mais na brosse na munoko. Moi, c'est un dumba. Comme si les autres banduma na tonga pese gambote, on n'y a brosse. Modèle on peut se l'embote, on lui les canne brosse wa. Pourquoi ça na fait ça kei wana chaleur. Mais abasi mso bazana ngote. Moi c'est libala, tu as affection sur le mobile. Bana kutana kama mwana. Ye lokola yo lokola ye. Hein? Banyoka kutu bazanga maboko mais bazanga na caresse quand même na basi na bango. A caresse ka ye na kinyoka na ye. Il passe ba chérie, on ne sait pas kenyo, c'est na soki mutona lelo, zaki parere. Tu sais ce compagnie akay. Maman, na soka bisayo moi si soka che mobala les mobala bimsaka ba mbongo sa ba senga ye. A rotundo pesa bande ko mbongo sa loba. Na maki papier bengenga na tongo, tikele ma 20 000 pour akay chaléré. Ba sa loba sana ngote. Sur la kekage ndena kebe na zoya nango. Na kwa balaba so bete masusu ko amuniko koti maboko pamba bana pokwa. Ata zo sona baninga na imere changer. Obe ngombote bani batuko ba visite ba voisin na bandimi. Kolo mobile ondima na mutu. Ndra che mikate na muno. Or tanto na mbongo espèce ya kante ka chacha biloko. Tande barata rebeli. Nde bango wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pasteur John, je crois que tu as commis pratiquement en Asuka. Ba maman basi occasion parce que tu as abordé point na bango. Et au Italie frère Matou Samuel dia to lobaki mais pour na ba maman conseil nini ozo pesa na c'est vrai pesa ba méthode ba tactique de jeu mais nini conseil numéro 1 ba maman soko ningi mobali linga libela na mabena malamu ndima mobali belé ba tema partir de comportement basi mabe asala ka bafunda ka soumission ti mobali a changer mobali ozo linga mutatundi linga ezate parce ba pekisi yo okota ki kota linga mobile ne passe ya yo netinga ngana ninga kakate na ba chaque fois moi si finga ngana kondima mais ceux qui moi so dénigrer ngana to cholinga yo be na benki ka yo be e yakana no tebela déjà pas nango za disqualifié nan ngara démarrer la manœuvre té pour ko ta jamais na titulaire wana devise nanga nga to za roi reine nan kaka no biso vrai pas na biso atakuto ezaki ata ezaki ngana yonde Adam nga Eva toko sila banyama kotika bango moko banyama kotika bango moko même nzamba tino senga non elle est impolie na mi kangi bena bimana mokombo so to na bimana na soki ye non toko zong salola en tout cas merci beaucoup Pasteur John toko mina suka batu européen sambo to so bayali na yebi ke coach Jusno aola na biso na London pona bane ko tu bozana besoin bozana problème ba tempo quel que soit âge beau contacter coach Jusno à Londres ou soit carrément booker na site internet le www.jusnovict.com et si quand on a marambutu ningezo salama difficulté problème par rapport ya pona yo que tempo et bêta et umela en tout cas solution yango wana numéro de contact ya coach Jusno ezali nous avons le temps au téléphone dans communiquer numéro alors ça te combien souka quelques personnes na pesi mbote mingi na Yemoko William Anonwa à Strasbourg. Na pesi mbote na 14 enfants, oui très bien. Na pesi mbote na ndeko nangai. Nancy vraiment na Belgique batika yo. Nancy Komichelo vraiment kitoko makasi. Batiko vraiment bonne. Na pesi mbote na ndeko nangai. Grâce Likutu na Maryland États-Unis. Na pesi mbote na Matufofa Anna. Na pesi mbote na ndeko nangai Picho Pacho na Norvège na pesi mbote lisusu na ndeko nangai Stéphane Baya Dorian vraiment na pesi mbote na Yemoko Mimi Aiko na Cape Town ndeko nanga Pablo oto zakana na 15 mètres na limité na pesi ba petit na nganyo sa limité 15 mètres mbote o basa bilé vraiment na pesi bino nyoso boninga mbote coach Jusno batika yo vraiment bino nyonso quand na tseki bino William Anonwa so ngo contacter na poto yewana na Strasbourg o asa na Afrique ko coach yewana na poto kuna na poto bino na bino donc na sia bino nyonso bande ko Turquie bino ye o Grèce na zao banu so benga tina ba wapi na ba Maroc ngayo na sia bino na bika ke tolia pete base bok s'abonner minka na chaîne na bino ngo yo père Alendele vraiment na ngara bino mingi pete se longo vraiment
numéro nanga boyebi 084 75 18 112. Donc quand on est bino 084 75 18 112. Pasteur John Tolé pété, à chaque fois, rôle n'engagé à 0. 0 c'est la chiffre, bah compter mais balinga été. Pour ce que 5 0 bah repasser l'autre côté. Mais si on a 5 bon on a le photo de ça na sima, pas peut chiffre na yo kilo. Moi ça na matoi ayoka. Merci. Zamba pambola na nimno mingi. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci infiniment à Babi. Merci à Judith Ndombasi. Merci à Lidor, lui, bon rétablissement. Merci à Jordan Panzou, Gédéon également, toute la grande équipe de Nouvelle Tendance Télévision et Alain Dele TV. Merci à Binoyon surtout. Yadjani Sita, un Poutou Bangamituri depuis Suisse-Irlande. Un bon de part na bande kotu o baby bazakota na Nouvelle Tendance Télévision pour s'abonner vous à la ebele alors to kuta na mikolo koya soki nzambe akopesa biso sous makasi. En tout cas le plus mignon de tous les enfants, en tout cas na pesi mbote Kenaya. Donc on a pris mona na biso moko ya maman JL Lukombo de Genève, bébé Kenaya. Donc Kenaya mbote na yo wala na biso depuis Paris. Merci na bande konyo surtout. Le rendez-vous avec Pasteur John 3 fois par semaine. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.